énergie, aussi dans le secteur d'emploi, infrastructure, puis dans le droit humain et la bonne gouvernance, enfin dans l'entrepreneuriat et la santé. Azaki na long voyage na kati na mboka kuna alors que Nzamba Sali makamtele qui très bien. Et ça association na salaki. Les amis de Bienvenue Messalin, te font ici nini office mo na matadi kuna. Avec Moutou Apina bien Azana Maïle, je pense que Nzamba Ostara que tout travail na bien. Association na sala on a zo aider na ngabato. Na matadi na fongoli quelques dépôts. Oh na fongoli si ba mama ba dépôt, ba teka abaji, ba teka ba mai na bango. Donc ngamo na futeli au déposit, na tchelo 300 baji na ba mai ba na futeli yo. Donc cela veut dire que dans la pension business na epe na kin na sali yango na njili na sala yango na ntele na lemba muto fala sala ye azaki placité. Las belles amis de Bienvenue Messalin pour le développement assuré de notre pays. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Lelo, il fallait nous makamuro boye. Donc, nous avons vraiment découragé na makambo na yoka na Congo na makambo to monde les a passé mais donc BBC programme nanga mais de toutes les façons na sala ka émission mona na la sabine lo mo vidéo mo kwa bon si mana ozongela bino after this video. Thank you. Je regarde la caméra, les amis. Félix Tshisekedi est un pyromane. Je le répète, Félix Tshisekedi est un pyromane. Je l'ai vu organiser un voyage inutile pour aller consacrer un théâtre de chez nous, une pièce de théâtre que lui et Sama Lukonde ont organisé à Lubumbashi. Comme il aime bien voyager, il aime bien le voyage touristique. Monsieur est au pouvoir, il se déplace avec l'argent du trésor public de Kinshasa à Lubumbashi pour bénir une pièce de théâtre, soi-disant une table ronde, qui doit tabler sur la question du Katanga et du Kasaï. Les amis, Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Le problème, le responsable numéro un de la situation du Kasaïen, du malheur du Kasaïen aujourd'hui, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix est un pyromane qui a enflammé la situation dans le Kasaï et qui aujourd'hui arrive à Lubumbashi et fait semblant de jouer aux sapeurs-pompiers alors que c'est lui qui en est l'auteur. Je vais m'expliquer. Je sais que les gens qui n'aiment pas les débats vont parler, ils vont insulter, Le problème du Kasaïen aujourd'hui est un problème de manque d'espoir, des problèmes de faim, un problème de manque de perspective. Tshisekedi est président de la République. Il est Kasaïen. Je regarde ma caméra, je pose la question. Monsieur le président de la République, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que vous êtes à la tête de la République démocratique du Congo. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Kasaï? Que Tshisekedi vous dise, en 3 ans ou en 4 ans, quelle est la politique publique que M. Tshisekedi a mis pour le Kasaï? Quels sont les projets de développement que M. Tshisekedi a mis pour le Kasaï? Zéro. Je sais que ses affidés vont me dire, écoutez, Pero Tshisekedi, ce n'est pas un tribaliste, il n'est pas là seulement pour le Kasaï, c'est le président de la République démocratique du Congo. Messieurs, regardez-moi en face. Et le Kasaï n'est pas au Congo? Je ne dis pas que Tshisekedi doit arranger le Kasaï, non. Le Kasaï, c'est au Congo. Donc, fuir les débats en disant, Tshisekedi, vous voulez qu'il arrange le Kasaï pour que vous disiez de lui qu'il est président? Non. Le Congo, le Kasaï fait partie du Congo. Tshisekedi a déçu l'espoir des Kasaïens. Tshisekedi a compliqué, a empiré la situation du Kasaïen. Le problème du Kasaï s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers frères Kasaïens, chères sœurs Kasaïens, regardez-vous en face. Tshisekedi n'aime pas cette province-là. L'ennemi public numéro 1 du Kasaïen à l'heure où nous parlons s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Cet homme a détruit l'espoir des Kasaïens. On disait ici que Moulouba comme président de la République, Moulouba comme président de la République. Félix est là. Non seulement qu'il n'a rien fait pour le Congo dans son ensemble, mais monsieur n'a aussi rien fait pour le Kasaï.
bandeko na ngai eza pasi mpe mawa kotala video koyoka vraiment esili te eza ebele do na kati na biso naza ya kolemba donc ayaya donc quelle impolitesse ozomona vraiment ke moto azopesa message na biso eza 30 minutes vraiment ata kutu nayebi te omoni asali video wana parce que eza na moto moko apesema mbongo aloba boye mais sikoyo makambo oyo ezosalanga mpasi eza na ntango ya bimo eloko moko boye oyebi chef de l'état basakanaka na ye te président de la république ata aza na faute non eza pena nayebi soki quel découragement donc eza mpasi mboka oyo tozoluka oyo mboka ya Congo nayebi soki yango moni ndeko moko eza vraiment nayebisi bino eza vraiment mpasi bino bozondima te dans 3 ans Félix asali mwa bamakambo na ye mo ebele awa na apesa mo eloko moko ya moke awa donc dans 3 ans Félix il a multiplié par 5 les réserves d'échange a multiplié les réserves d'échange par 5 a multiplié yango mais ba comprendre te pour pas ezali mais a multiplié yango na bato ba yebi bakambo na ezali a multiplié réserve d'échange na 5 fois a augmenté de 30% les salaires des fonctionnaires na ba militaires a augmenté ba salaire ba fonctionnaires wana na 30% quand même eloko moko sali quand même a augmenté. Il a récupéré plus de 4 millions d'enfants sur les bancs de l'école. Ndeko moko boalba na ngabi pasteur ndengeza awazana bana 5. Bana 5 bafuta asu minerval te to boite gratuité bandaki avant na président Kala mais et koti en fonction tant président Félix Aye. Donc azana bana 5 afuta asu te ida écoute soma moto et comment osonga ndako. Donc a récupéré donc ozomona plus de 4 millions d'enfants au bazungu na bande de l'école bazo futa ba minerval wanate. Il a récupéré plus de 1 milliard d'actifs et plus de 1 900 000 hectares récupérés. Oh Félix Tshisekedi a récupéré ba hectares au yodo na zolo bake dengane na lo belabino pe awa na koti na mamba ya agriculture yango pour président de la République donc alingi à faire de l'agriculture un héritage économique pour les Congolais. Donc na sombi na yebi comme ça bato 100 hectares na lobi bien 100 hectares 10 ité mais 100 hectares na sombi 100 hectares pour na ngape na koti na kata mama kama bagriculture ndeko mo abina ngambo parce yo sa makamba filmete bo mo na kala mingi te ba filmangwa donc pour salinga pasi ba biloko na mono yo ona zo yoka na zo comprendre bino te na tanga la bino mo ba projet moko oya il est ya gouvernement passé na boite que mboka ngo ba détourner mes alaka. Voici quelques 10 grands projets qui ont été financés sous le premier ministre Augustin Matata Ponyo, mais aucun projet n'a été réalisé complètement. Premier des projets, la ferme agro-industrielle de Bukangalonzo. Coût du projet 280 millions de dollars. Bon, 285 millions de dollars. Coût ya projet Wanambong et Bima, il que ça la maté. Deuxième projet, le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC. Coût du projet 150 millions de dollars. Mbonge Bima mais et Salama et l'autre côté. Troisième des projets, les projets d'achat de locomotives. Coût du projet 545 millions de dollars. 1000 millions de dollars. Tout année Bima mais Bablo Kango et Salamate comment on a soukate. Quatrième des projets, les projets de l'installation de la fibre optique dans tous les territoires nationaux. Coût du projet 480 millions de dollars et Bima et salariés. Cinquième des projets, les projets de la réhabilitation des aéroports, l'aéroport de Njili et de Luano. Coût du projet 555 millions de dollars. Et Laurent Malonga et Salama et Zate. Donc, le projet est aussi laté. Sixième des projets, les projets de révolution de la modernité. Coût du projet 2 millions de dollars et Bima. Septième des projets, les projets de construction des hôpitaux modernes. Coût du projet 350 millions et Bima. Huitième des projets, les projets de construction des stades modernes dans tous les territoires de la RDC. Coût du projet 280 millions de dollars. Oui, Babimisa. Les projets, 9e projet, les projets de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels. Coût du projet 350 millions de dollars. 10e projet, les projets de construction du barrage Katende et du barrage Inga 3
et d'autres barrages. Coût du projet, 685 millions de dollars. Et bimi. Le coût global de ces 10 projets, c'est 5 milliards 685 millions de dollars. Des milliards de dollars, mais aucun projet n'a été réalisé. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui a été un grand prédateur hier et aujourd'hui, dans le projet, bimisi ba milliards et belé bimi. Mais là, on m'a ça la misate. Si vous avez besoin de mater que le président Félix Asseldo, il y a un de quoi la peine de faire kangaye. Nathalie vidéo, on a 30 vidéos, na ta calculé 120 infractions on a trouvé dans kati. Il y a frère Rwana Pero Louara. 120 infractions on a trouvé dans kati. Il y a vidéo où il y a 30 minutes à ça là qui on a la sibino ndambwana. Ben Gilles Ozomona. Donc, à ça que se permettre la président de la République, on dirait qu'à chef à quartier ou bien celui gouverneur. Dans l'air, Sabino Lomo, Batboye Baraté. Bafingaka, président, Mouto a dirigé à Mbokate. Vous pouvez critiquer, mais critique na yo na Mouto a dirigé à Mboka et Zalaka na ba limite. Pour ça, Mouninga na yote. Mouto a dirigé à Mboka, Bazara na ba problème sérieux, ceux qui battent yo au Koko Kapete. On va te mettre dans une maison où on soit na mutozo mona mutangote. Baka na baputa baka na Bangleterre. Ba pesa ba bango ba injonction o yo ata yo sala ngoko kate. Siko ndenge sala ngwana siko. Comment nous sommes en train d'étaler notre chef bongo au hasard président na biso. Na zoyebi sabino makambo ne kwa sali soko zaka pouye donc oza monter à mabe. Tu ne peux pas tolérer l'impolitesse na niveau oyo ya mwano alobi. Makamo le supérieur lobi mais no pasteur azolo la vérité mais il dit la seule azolo la vérité. Mais la personne oyo azolo ba, celui batu bazo na eu sarabino à chaque fois que pour ba président la so ba mona ka passe. Au moins ba quoi ba projet na eu totanga na gouvernement passé. Si comme ba projet ne sala maté pour la nuit mais nous soit na yakana mutu président de la République akala. Mais si koyo tout wana pourquoi? Parce que nous sommes entourés par des mafiateurs, des volets au Bazalaki. Le lobby, le qui peut le matin pour Nyango, Azo n'a pas comme président de la République. Nayo Kiti. Batu Bazo Pouye, Bazala Bango. Batu Ba Pouye, Bazala Bango. Moka, eza dirigé na bateau, na ba chef à localité, ba collectif, na makamno stouana, na ba miyibi, bateau balingi avancement mbokate. Moi qui vous parle, je sais bino boyo ba bosala rien. Ngai nazaki na projet ngezalango. Oh na lobby que to sala babala banzela, tunga ba pesa biso to za contrat na Matadi. Ndenge to za invitation to za projet na contrat na Matadi. Nous allons donc biso to go financer 40% il y a projet à les 60% gouvernement et pesa parce que parce que mboka na biso sala ba makambo ebele pona omoni bambongo o bango na tani ba milliards na makambo na bango pona ko yiba ba bimisa na bango siko pona ko sala banzela ba ko kate mais les promesses que les bandits le pas président de la République te makambo e banda kala siko banda kala pourquoi parce que ba de mité mabe siko na le bana neti kana nga ceux qui le lo gouverneur ya Matadi wana la bajatibi bango tu bazaki mité ya malamu muta ina projet au pesa a financer 40% pour la base la bide banzela bo compliqué pour l'année. Si qu'on voit le président de la République à la quantité le président Félix a yebi même pas tant que président Félix a gagné à Londres a zolu ka ba investisseur na investisseur na zaki na batu ba yebi no est ba benganga bacha kombo na tuni ba dote ba kombo utaka parti ka ça pourquoi bacha kombo na ngate. Pourquoi nangana me mana na bateau to sala bango ba mi po bino bulunga mindele tala kena ki bat ba bio mende tala mundele tangu mundela yo travailler makamune mundela kama ochane mutu mwindo acha ne mutu mwindo liboso po ya yebike ta bo ba buzobo ngala moni na kisasa mundela olinga ngote po makambo tu ba buzobo tu na moni ya na yebaki yango baba na ngo ezala bo tu mona na pasa bino exemple mon ami asa millionnaire américain le gars passa ka mutu mwindo mais Congolais t'as mutu mwindo nord américain ya zaki na projet to so la kasa yeto na pesa que projet atonga 350 écoles chaque année na Congo na le bible 350 chaque école na Congo na fonds propres donc a financer 100% et ba projet Congo ko bimisa rien Congo yo saka mbongo tonga to kene na novembre année passée nga lokwa na nga na zaki na projet de fona ke na mars na bina okenete yo kene tango deuxième tour neto kenao
na banako boya déjà que pona na yebi makamno so ningeleka akenakiti tanga ke pakuta na ministre ya EPST la bino wana Tony Mwaba bali $16,000 siko $16,000 pakuta na ministre appelle $16,000 ngala ko pesa bambongo wana te biso bambongo ba wala biso zali bambongo ba mike ba 500 ba 1000 ba kolia mais yesiko abimisi 16,000 apesi $16,000 pakuta na Tony Mwaba siko 13,000 donc c'est que Tony Mwaba pe azoki mbongo donc ça va comme Nabino Bossala rapport sur le cas ministre faut vraiment na FAP ça bon mais vous êtes de voler sur quoi coûte un ministre ba sololi sur quoi passer les projets je vois toi sur un bina qu'est-ce que mais votre pays c'est comment sur quoi lié dans $16,000 muto a financé projet à Kotonga Beko 350 écoles chaque année bo lié mo na lobby ba lié Tony Mwaba $16,000 za ministre. Et ça solo de balien nous va mais mon ami Lawrence comme mon ami Lawrence américain na solo makambo avec passe na motema après ça $16,000 par mon ami Tony Mwaba donc ngapa na ngazala na boya okene ngazala ko ni na ngala za yombo na kena ba makambo bo na boya ki boso ngala za ki na ngali na ta pesa mbongo wana pona yebike o pesa mbongo mona ye mais siko suka ba pesa be contracté bisiko bino bolingi mboke bonga on dirait bozala kibolinga mboke beba bafinga ba président de la république boza miyibi na miyibi ndenge nini sikoyo projet bo PCT pourquoi parce que les problèmes en eke bino bozanga na problème oyo boko ba ozong sambongo te ngala lobaki yango nous sommes bato tozala mentalité anglophone et pas na time is money na ko ke na Congo tina ko ça ba plus de 2 semaines 3 semaines ka dans les villes bon non tant na na projet nanga na tie mbongo nanga anje musale bandi tant musale zo banda bino po bandi ko futa mbongo na moi o to banda siko ba close wana bino boko ka ngote biso de ko travailler ka dans les villes et ça le quoi de comme na ministre ya epa ya nani ya premier ministre abino passer pour mes actes bino bo banda et ça la mawa biso do banda biso nous les anglophones au travail parce que les autres la lobby na boyi tant to banda ya mona ba travail monsieur za bandi allez c'est les 4 parce que bino boko zong sa te parce que bino boko za président ko bi msambongo mais bino bo bloquer yango pona nini et yo sala ngai pasi alors total benjira boy siko ye mutazo pesa benji wana pero celui ba tia ta chef à quartier akoka pour déjà pérer ngala yebi bon ça va blanc sur na rolo baté c'est que mutu uza courage ya robimana na ndeko na yo ndeko no ya mwasi ça donc ça le ko la que no malfaiteur moi zo pesa ba discours bo yoka ye c'est qu'on a na lobi ka be siko tala au monde ba blanc musulo si peut-être boko mona kizama be ya kangaye so bukanga koza ba tembele mobulu baba muso ba sepela le vérité mais le problème est que bazo bisabino à chaque fois lorsque tu es en train d'injurer un chef de l'État publiquement lisusu et puis ça on te ka sala mission nga vandibo parce que ba pousser la moto bo pese bo corrompre aux gens normal te aux gens sur la malédiction vino beba pourquoi parce que tu peux même mourir. Parce que le qu'on sali autorité ou azaka présent et autorité et ou pas nzambe. Sinon yo autorité ou nzamba tiene sika. Quand je parle de la présidente dans la présidente non soit et ça la présidente kala ba finga ka bangote et ça la présidente asiko et ça o akoya ba finga ka bangote. Ce qui va président ce qu'on moni bo voter était boké bo voter était à l'équipe ate. Moi que no finga ye babiloko ozolo so ba fingi te mais babiloko azolo bana eza benji na biso akena tina vie privée boyoki angote na Alexis Binoka moi 3 minutes akena tina vie privée à chef de l'État mais botiki la botiki taza recherche la kimi mais babiloko boza neti bato Kabulu wala makabulu na okake yenda za président la bango ya ba journaliste wana asa mutoko suspendre so bon suspendre permanente bon peut quand même éducation bon peut 6 mois de suspension on sera sur YouTube na wana te parce que faut boye bisaye bino bo banga nini eza et comment na Bible muto a dirige ka mboka balo ba mabe na ete mobutu kuta lo ba na ba discuter lo zaka bana mike boye ba makambo na te ba ke tant bino bozo finga muto a dirige mboka vous êtes en train d'amener la malédiction dans les pays yo zo mona Congo zo beba vous amenez la malédiction qui amène la malédiction bino bato bo finga ba président de la République et ça bino Kagame kasi niye makambo ya lobeke lo bankunya la Rwanda et simbate ba bo maeti d'ailleurs ça na ndeni
président de la République, à ta soeur, c'est camarade na yo. Aussi longtemps à comme président de la République, à cause de son camarade na yo té. Ko ne peut écouter qu'on a battu na yebi président, té za la raté, pour bien qu'on ne za la kin soko kekaka. Ne te biso de uta poto, o lebi ka ke té nga na yebi Félix. Buto o yo ko zwa na yebi té. Donc ko pousse yo musika na niveau moko na yebi té. A lobi makambe bele afingi bata poto, makambe bele mais songa na sabino. Bato ba o mela biso na kin wana. Pona ba projet, ba sa bata poto té. Neti nga kana nga za la bata poto té za bata ki. Et ça bata ki sasa. Et ça bata ki sasa me ba o mela biso. Mutu bato ba meli $16,000. Et ça nous story ça bata ki sasa. Mutu poto azate, na pas premier ministre bato a poto ba yaki na nzela langa. Ba ono so ba kimakiti. Mutu ali nga mbonga azate. Basalisa abo ba comprendre ego RPC ba yate mais siko bino bataki ne bo lia biso siko bo finga siko ke no o batapoto bazoya bonabo mais vous qui bozala ki ça bo sala nini na ebisi bino na sombi 100 états po biso be ça po ba masangu makame belebele banani bino bataki botele ninga na kin ba msube na swali na batu mususu tu t'imagines. Ndeko moko lobi na ngai asa koda lobi na da do moni albi moni passer biloko zawa zambo ezalaka nango te batereza la webele mais sikoyo mutako somba yate yo sombi batu bakomi sous contre yo ozomona mboka ngo obi combien de bateaux ba osala musala kuna lelo po ba mekana ko la buwango po makambo simba obi nazo comprendre te. Donc, bino bateau, bozala pouvoir, bateau, bozala pouvoir, non, bozala bambongo. Bozala bambongo, beaucoup sont plus de 100 hectares, voilà. Donc, il faut se comprendre parce que, mboka etambola bongo. Mboka etambola bongo. Mutumo abindeko mboka alobina ngona wabwaki mbongo na mai. Na bwaki mbongo na mai. Pour mes ate, les sasé natala, so mbongo ngo ebwaka na mai. So mbongo ebwaka na mai natala. Na yebike bino ndenge zana boza mitema mabe bolingi mboke bongate bo tshaka makambo se ba président ndela ya sosa soka sosa ba bloko na mona na kisasa na banda kasavu bebe panzana na sali prince wana gudwango et salami na ta ya président Félix mutasala ngoti na lekaki na kalamu kuna place ngala kolili kimwenza ndele baby babimisi mbongo bako kosala te so ngaza ki bon so ngaza ki lelo boumesse ya kalamu wana nga bimisala sala ngona fond propre na nga parce que na yebi que gouverneur ozo samba na tshaba procès pour la zala kati donc cela veut dire bino gouverneur azala muyibi boumesse muyibi donc bozama esprit ya kwa masaka mbongo kaka bozama esprit ya ko yiba ka boso mbaka bandako na loba ngo à chaque fois mutu azana plus de 40 ans s'il continue à voler c'est que mutu na yo sala bien té. Comment se fait-il à ton âge ozo yiba oso mbaka bandako osala ngoni ba millions pe bozo yiba est-ce que mutu pena 200 millions yibi na yo ozo mona normal na tanga bino ba projet ba mbongo bima ba millions et sali ba milliards. Non seulement pour la nini parce que lorsque vous êtes en train de mettre le chef de l'État mal à l'aise à Olembalaït awana ba miba ona ndeni siko so ameko kangisa boye bofingi boloba bo kamera bakanga kaezi esala ndeni batu bakotela kai bazalaka batu bazaka pouye bazalaka na yebisi binoke makambu o ife sila yo ozocha makelele banda ko contribuer na nina bilanga sala bi bel ta rezebele ya kosomba so ko kata digital ta santé ta nini so kata mokoti longata ba soki ba fufe bimaka to sala cultivation biso to kota la cultiva na babenga ngo nini to bana cultiver de moi anglais oyo yalanga to bana cultiver parce que le président de la République a pesi batu nini feve ya cultiver donc je sais pas que bino ndebo ba kosunga biso bo pesa biso ba courage ba force wana pour ça la bien na bi que je suis vraiment fatigué na makambo bino ni de ba combattre mais ngala ko lo ba makambo Congo te pona lingala ngata mukete tuna lo bango zaka pona bango pona la saba OK soki ngai na boya ka ba finga ba présent eza loi ya ngwani na lo bi bongo na suki awa bo tala ngape na YouTube na bisa bienvenue mes salins thank you bye bye.
क्या बोलते हैं तारे? मैं ज्योतिषाचार्य संजय आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ क्या बोलते हैं तारे। क्या आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ गए? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी शादी होते होते रुक गई? हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। कभी कोई ग्रह, कोई नक्षत्र या कोई खराब योग आपको परेशान करता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। Sheba, resistance is futile. Frank hasn't just nailed the romantic meal. Ta-da! He's only gone and cinched it. Just like he cinched his motor. Cinch is the easy way to buy a car online. There's thousands to choose from, all quality checked, with free home delivery and a 14-day money-back guarantee. So you can be certain you've absolutely cinched it. Where's dessert? Okay, it's coming. Buying a car? Don't just nail it, cinch it. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. At Glasses Direct, try the glasses you like at home for free. Get your glassesdirect.co.uk. It was talking to someone about Hayley's future. It's knowing her needs will be met for the rest of her life. They gave us hope. That was the human touch that mattered. At Irwin Mitchell, our legal and financial experts understand the impact of a serious injury. We'll help you receive the best possible support, medical care and rehabilitation. We really get to know you, so you can get the most out of life. Irwin Mitchell, the expert hand with the human touch. Want a better broadband deal? With TalkTalk, you get even faster speeds at the same great value. Right now, we're offering a super fast speed boost at no extra cost. So you can get brilliant speeds of 67 megabits per second for the same price as 38. That's just £23.50 a month for 24 months. So everyone can enjoy more speed and keep hold of more money. Get a super fast speed boost at no extra cost. Deals that make sense. Search TalkTalk Fibre. TalkTalk for everyone. This is Kath. She's a real WW member. Kath knows for weight loss that lasts, you need a plan that's all about you, what you love and what you don't. Because food science shows when your plan is built for you, it's so much easier to stick to, so you can keep on living your life. Get your unique plan today at www.com and love how good healthy feels. Start today. There's no medicals and no irritating sales calls. Dead happy. Life insurance redesigned. Extraordinary pieces made by hand. Live in original. Etsy. Extraordinary pieces made by hand. Live in original. Etsy. Get up and go. There are some drivers who are part of something special. They know they can keep on moving because they're covered by the UK's #1 breakdown service with unlimited call-outs and more expert patrols than anyone else. They are members of the AA. You could join them from £6 a month. Go to the AA.com now. The AA. Be with the best. No drama, no exaggerations, just the truth. A complete news bulletin. MATV brings you Doordarshan News at 7 a.m, 11:30 a.m, 8 p.m and 11 p.m. News the way it should be.